À la suite du verset 1, Tangi na kombo na Yesu. Amen. Sikoyo bino banganga nzambe. Ikebisi oyo epesami epai na bino. Soki boyoki te, soki boboyi kozwa mokano ya kopesa kombo na ngai lokumu, elobi Yawe, mokonzi ya mapinga, na kotindela bino elakeli mabe, pe na kolakela lipamboli na bino mabe. Solo, nasili kolakela yango mabe, pamba te bozwaki mokano te ya kopesa kombo na ngai lokumu. Amen. Tuvai. Tokei, français. Maintenant, à vous ces ordres sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je vous maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous l'avez pas écouté. Ayoka sikoy, un sacrificateur on a que living. Na présence à l'élo des sacrificateurs. Mututu abonde naka. Aza sacrificateur. Ayoka sacrificateur. Ça comme on a le coup monté. Non tellement. Si on tient pour faire ça le coup. On tous sanga. Pour le la maladie passe. Pas mon enfant. C'est le quatrième génération. C'est le communauté. C'est quatrième génération à Bananaï. C'est un malédiction. Si on va à ça, on va Sauf que l'église, un enseignement, et ça fondement à l'église à Jésus. L'église à Jésus fait un enseignement. Un miracle, il y a un volet sur le ciment. Pourquoi tu ne vas pas confirmer que nous doit pour l'église à Nzambi. Amen. 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 Le miracle, mon côté, côté un pilon. Au bas la carte, au côté la carte, au côté, il y a un autre. Au bas la carte, au dessus du bas, il y a un autre. Au bas la moussa, au dessus du moussa, il y a un autre. Mais miracle, il y a solo, nous t'as dit sous. Paul est sous le terrain, le coup l'adoration à diable. On t'a besoin de ce qu'on va adorateur. On va adorateur à ça, ce qu'on sans tâche, sans rite. Et puis adorateur, on va adorer Jésus. Il va avoir sans tâche, sans rite. Pour adoration, et ça a été connu, mais ça a été obéissance, c'est la parole. Amen. Par contre, on dit adorateur. Amen. Il faut la obéissance, donc on a la santage sans rire depuis à mi-balé, on a la santage, on a la sacrane, on a la saint. On dit pour les sacraments, aide na aide. Ah, c'est quelqu'un qui dit ça. Kasi ntango ekoya ezali sasa ye wana basambeli na solo sikoyo bino banganga nzambe Matthieu elilingi on met la caméra sur Genèse ti
Malachi. Et ça, ombre. Elili. Référence. Attends, moi, je vais vous dire que je vais vous loi. Et dans la carte de loi, à l'ongo, les blocs qui sont dans monté, les bombes qui sont là. Dans Matthieu 5, verset 17, aye kolongola te, aye pe kobakisa te. La Bible, banini ya makambo ya kala. Élément na yo na onfundolo biyewa. L'esprit siko yewa. Yo ka esprit o monete. Mon esprit. Azoyi, la nanga tu. Azoyi belo. Akabi. Elide nga kolongo ka muto bakitisi na se. Sama na jambo te unisakite makamso atie na kutima yote ndio ndio bota hiyo ndio kusima na dumisha yo yeba yabo azali kamera babenge an za kamera e kamera kwa to mama kera moto kwa nini ataki be kera mimi naotoa kiti na kwa mna kiti na lobito ana kwa pambola ya nina mutema na ye abinga na usoma sema na kosa na soma baba bila usoma kila siku asante nawe alobi papa ngana usoma na alobi te avec na motema na papa yeba te yaka ndenge kwa dalo ba na usoma yoki na mote nde mo kasani alo chiko oyo na ndimi na usoma na alobi na ngate kutaka mote makesi na mote sapa et le roi azali nzambe kokisa yango ke na moto nana zo kuma singa bien na makambo na robala bina wa okoyoka ngo l'église moko te lokala ikoza na molimo na nde po te olimbo na makambo bova na mingi penza na apocalypse kwa kuna mwa akotaka te kwa mpona kolimbola koza tena kama ndalimbola kuna kale alobi nini bisetsa alobi boye bokanisa tete naye kokangola makambo na mibeko mpe basakoli naye kokangola yango te kasi kokokisa yango. Voilà. Kuna ezalaki loi oyo tana tsolo eleki loi mpona ntango ya kala soki otali mwasi ozala lisusu osala ekoko fo bosangane na nzoto oproche na nzoto osala ekoko me na tala biso lelo oyo so otali kaka mwasi na posa mabe bosangani te ka otali ye kala mpo kosala ekoko omwa différent peut-être eza mpe ntango obeki glace oyoki gamo alors glace ezobanda wapi alie te eza na kati Matthieu 5, 17 ya lobi boye ngala fasili bokanisa te ete ngai nayaki mpo na kolongola mobeko
to basakoli Oui. solo nayaki te mpo na kolongola kasi nayaki nde mpo na kokokisa Voilà. Kokokisa makambo balobaka na ye. Bato basako bazolobaka na ye. Oyo ba Moïse balobaka na ye. Oyo mutu moko akoya. Mwana nzambe moko akoya. Mwana likinda akoya. Alléluia. Ekozala bwe na mikolo ngo suka. Ye nda akoya. Aye sikotanga ye mpo na kokokisa siko yango oyo. Après ye mutu akoya aza te mpe mutu akozala. Amen. 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 Donc, il faut le makamati akala Moïse. Kwa yene mtatinaki Moïse. Amen. Amen. Kuna tinaki Moïse, Moïse ali kombo na ete. Abeka Moïse na azali atindi kende ko Israël. Ami bon mama. Mais la tango na chose ko ami initié ce ko. Ona tango na ebo mana loana akoksa, abomana ki na Genèse 1 le verset 2. Genèse 1, 1, 2. Genèse 1 2 alobi boye mokili ezalaki na lolenge te mpe ezalaki pamba mokili ezalaki na likolo na bozindo molili ezalaki na likolo na bozindo mpe molimo na nzambe azalaki kopepa na likolo na mai molimo na nzambe ye wana siko na nzambe e molimo na nzambe otepa likolo na mai okende ye afikaka na mai nde kamarani azaka mai o mai na révélation emozo azalisi na parole. amen Amen. basataniste bazwi makambo ya mai tokei azalaki bongo Chapitre 5, verset 7. Alobi boye. kuna ezalaki lwa mobeko Ne croyez pas que je oyiba te sois. koboma te J'ai- ata na biso lelo oyo ezali enseignement Amen. ta kutana bantoma ayi kotonga biloko na moboko na bantoma mpe basako ye moyisi mpo aza libanga yo ye nde avandi libanga sukuti ndako siko misa te osala badimba ofrande abolingo eza nde siko babrito tozotonga tola libanga oyo fondation ezalaka libanga ya makasi akaone mpe ezalaka ndako amen alors mpo libanga wana ezala makasi amen mpo mopepa te ye moyebuka ndako eza te olibanga wana nde ye jésus alleluya Amen. misala tozotonga na kati ya bafamile opesi ndeko elamba opesi modelelemo eloko ya okabeli ndeko azalaki na ozotonga yango siko likolo na ye ntango ozotonga likolo na ye suka na yango misala akomeka okufa akomeka yango na moto so okabaki na motema malamu to na kolima soki eziki okota soki eziki wana eloko te na ye ata na fondement na ofondaki ozali kopona nini nini obandaki kokona ntango na se na moi ntango eliloba na nga yango yaki nde nkona ntango ekwei epaiki na mabele kitoko ube mabele ya koyiba mabele na liloba nzambe eza nkona ntango ezokweya ntango bateyaka batela bateya bayaki koteya te tokozala ndenge moko papa aza papa bana baza bana alleluya Amen. tokozala lolenge moko te siko moto ayokaka atako ayebine koteya te so atalika makomi wana atalika na moko yo oyoki yango eya deja nkona soki otosi yango te yango nde elukeli osiko kozanga lo so na kati ya makomi ozala eloko ozolongola yo olingi otelinga nde mateya otelinga nde mateya ya koli ozangi molimo na nzambe nde kotambola likolo na mai oyo yo nde oza molimo molimo na nzambe nzala likolo na mai amen siko molimo engeyebana biso siko mokili molimo engeyebana siko koloba molimo engeyebana siko kocreye oriente oza molimo
Amen. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. Donc, et bandé là qui dit le bas. Tu vois, et bandé là, mais où tu vois, il y a les bandés d'Amazon, les bandés qui dit le bas. Il y a qui vont au Golo à Jean. Il y a un autre qui est bandé là, il y a un Golo. Jean interprété quand on voit comment. Alors, nous surtout pour la commande, il y a une référence, il y a Genèse. Il y a Genèse. Il y a Côte d'Ivoire. Pour la vaccine, comme on dit, à vu qu'à Matambo, tu es comme on dit, c'est ça. Il veut autant la Bible bien. Amen. Amen. La France a le 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Abine ko longolate mene ko bakisa. O Israël kuna tanga kala, akina ava okoma yakina pavi. Pavi yango wana. Pavi. Lié très saint. Awande lié saint. Mutane ko mata awakaka Aaron. Bana Aaron de baki ba Levi. Babane ko suka kaka awa pa pia tota na bango makila pona pardon pona bomini na pavi na kilango ba pesi papa zuma kilana apoti na iko aponde aya apoli masumo elimbisa mu aki makila ya banyama pesa kilo so te ko makila na ye moko. Amen. Il y a aussi l'église des enseignements. Vous allez le mouton mouille de Koufa. Soit vous êtes à Jéhovah, beaucoup êtes à bâtiment qui manque, beaucoup êtes à bâtiment de Jéhovah, beaucoup êtes à la planète, c'est ma colis à eux. Pour défendre. Enseignement. Quand il y a acte 2, le verset 42. Alors, bini. Moi, je suis compris. Donc, je vais faire la deuxième fois. Ça, tu as dit là-bas. Ok. baumeli ntango nyonso na mateya na bantoma na lisangana na kobuka kwanga mpe na mabondeli. Donc, on a mis ça avec force là-bas. Donc, nous sommes aussi et simba qui bango. Amen. Pour simba qui bango, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, nani na acte 6, on dit kamboya, na pas dit kamboya papa, la diacre. Amen. Amen. Dingal français. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bandela. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain c'est la prière. et dans les prières. Mais les gens qui prièrent par rapport à la parole. Donc, moi, pourquoi on est allé faire un chassé, mais parole des autres, les autres sur la sanité, il y a beaucoup. Pour être dans mon éclair. Prière, ça dit qu'à point est complet et calme. Et on dit prière trop pour les gars, parole. On a pratiqué midi à prière. On a pratiqué midi à la parole. On vit les années paroles. Bon, moi, je suis il faut épique à quatre comme vie. Nego vivre à Nandaku. Na sukoli na lié, na lati na ke. Il le balanda comme un démo et pas bon, pas une agneau. Et puis na automne na ke, na conduite, na opposité, na soin. Et comme il faut mort. N'est-ce que j'ai là comme pique à quatre na lié. No ya no out. On bime du calme. Wani ko soir. Ko fi wani ko top. Ya parole. Ya vie.
eza te l'église bato tu baa molili eloko ekomizaka lumière omoi kuna molili eloko epesa lumière c'est la parole oh jésus azali lumière babe azali moi na ntongo na koya abandaka na se moke tia okoma mini yakenge kolala lisusu akomi poko moyo ya midi na moyo elalaka eya ndenge moko amen Amen. omoi ya mokili oyo abi na ye na mokili oyo tya kondimanga aumela molili te me azala pole pole wana nde liloba na ye o liloba na ye nde ye moko liloba na ye nde ye anataka likambo ya obéissance ya la parole Amen. yango nde moto ebandi kopesa malédiction mpe yango nde ebandi kopesa soko lipambo c'est ça ka liloba kaka kombo na ye wana ka liloba soko otosi yango epesi bénédiction ozali kotosa yango epesi malédiction epesi retour kuna ayaki elilingi basacrificateur tala marche ya basacrificateur oyo batambolaki na ntango elilingi na ye wana no ye aye te pa ye na awa aza nano babini papa na Genèse 1 Genèse 2 Genèse 1 Genèse 1 2 Charles Bibo. Mokili ezalaki na lolenge te mpe pardon mokili ezalaki na lolenge te mpe ezalaki pamba molili ezalaki likolo na molili no kozindo satana wana sa abwakamaki kwa satana abwakamaki avant basala mitu satana abwakamaki avant tabi te mokili yaki pamba e na lolenge te ezalaki ya molili wana satana bademo na enkari bademo basi abwakami na mokili bana esika te po satana ata lisumu elati kati na ye lisumu te komisa molili yango nzambe ekoluka adam ntango asali lisumu adam oza wapi estce nzambe akotuna tata oza aoluka ye ntangaki liboso kwa koyaka epa na ye ntango adam asali lisumu te anda ekoluka ete kade oza wapi ayeka bato nyonso opaki moninga na ye ntango apeshe ekoti epa na adam elamba ya bosantu apesaki ye adam kaza aza motakala nzwaki na elamba ya bosantu ongani mpo tolata yango mpo na nkema mokolo suka elamba ezalaka na kati ya nzoto na yo na yo mine moto ozoboma yango me oyo ya kobongisa yo mpo elamba na ezongo Amen. onatela moto elamba na sa atiaki oyo deja na ebande amen Amen. yango na alandaki yo akufaki ya makambo ebele me na base ya makambo nyonso tokende molai kaka obéissance to koza kotosa c'est ça nde karte siko sata siko lokwa yebi te soki okotosa okopambolama nde aye na makambo siko adidie bato te batosa nzambe te abi soko olie mbumo okokufa te nzambe adamu kokolia mbumo oki la parole kaka kuna bazobunda bitumba te bitumba bayeka ya liloba kuna nzambe abi na ata okokosima nzeto okolia nzeto oyo okokufa solo tana version notre siko oka obéissance ya Adam il faut tous obéissance ya Adam na kindenge nini po babwaka endela na Eden abima libala babia wate Paul ezalaki boye te molili tokei mokili ezalaki na lolenge te mpe ezalaki pamba voilà molili ezalaki na likolo na bozindo mpe molimo na nzambe azalaki kopepa likolo na mai voilà oki molimo na nzambe La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. lisumu nyonso ya moke monene eza te tous les péchés péché moko molili oyo ozali nde epelelo oza moi obina mokana na matiere ya bie te okokamata mwinda te otiango na se ya mesa iko mwinda epelaka likolo ya mesa omwinda wana nde ye ese ozongenga na libota na bino ongenga na ndako na yo alors mpo ongenga na ndako na yo ilo la pratique la parole nde kongenga yo komona yango te me bandoki na sata bakomona yo oyo toposa akoremese biso ntongo ekoremese no te
ozopela boye so badi mpe lisumu mundu ezopi okongana esi so oyamboli elamuki lisumu ekota malembe epui omoni ekura esalaka epada bino ezomo ekura makasi eye emo ekura epete ye ndenge mpe vi ya mutu na nzambe ezali ntango tasali lisumu kura nini ekiti so akone ayamboli yango te alongoli yango te akoneka lisumu lisusu molili ekiti satala okota te ti akoboma mwinda wana pi ekolokola balaba molili c'est ça nakoti watu azwi autorité mpe azwi bokonzi ya kokanga siko motu wana akomi prisonnier po aza na biloko na ye oyo oza na ekobo na lokuta komo kochasse démon malgré kosala prière wana kanda na ena kwenda ngombo mais otochasse oyamboli bien oyamboli nzambe limisaka na kanda limisaka na lokuta limisaka sili oyamboli yai lokola monaka sondaka yo oyamboli na monoko mais motema na yo okangoli mutu wana te wa molili so meki kaka badia bakoboma biza bazokufa na bapoison bazokufa po baotambola ndenge nzambe alingi te nzambe nazoba bino na ebandeli oyo mpa botaka jeunesse te si mutu acomprendre jeunesse te akocomprendre apocalypse mpe te abengi au commencement abengi alpha mpe omega ntango abengami alpha nde yango wana jeunesse omega nde apocalypse ndeko nini ebandeli mpe na suka ye sikoyo ntango ye aye alati nzoto babengi alpha emmanuel e omega emmanuel sikoyo alati nzoto ana bato Amen. la prophétie à Jésus na ezali ndenge akoya po ya kokokisa oyo tozoba te kokokisa mobeto soki ere ekoki na kati elenge mwasi oyo ayebi nano nzoto ya mobali te akokoma na zemi mpe akobota mwana mobali bongo bakopesa ye nkombo Emmanuel voilà oyo elingi koloba nzambe elongo na biso voilà kina Emmanuel ezali nzambe elongo na biso mais comment est-ce que okobengana demo na kobwa Emmanuel 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 présenté te nkolo kati na biso ya kati na biso na bengi yango Emmanuel ya na force te liboso ntango révéler kombo oyo kopesa puissance c'est le Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, ne ye moko kaka. Nazo yoka. Yalo bakite mutu mutu fa ya kaye na biki. Muta kola kala makamana zo la enseignement. Oyoki place la sibi pite. Na sindeko. Amen. Malédiction bandaki na kozanga koto sanzambe babi asali moki babenge nzambe amen le nazozwa kodima kala na kodima na sika na de alobi nini Genèse 1 alobi boye sima yo ozolinga machi ozolinga mokili ezalaki na lolenge te mpe ezalaki pamba molili ezalaki likolo na bozindo a présenté bien yokanga bien a présenté molili c'est diable ya mibali abwakamaki avant basala Adam ntango nzambe acréé Adam
azotie na eden satana badeye bazomona ntango azopesa ye mitindo bango bavoye bazotala amen me moya kopousse kokota epai na ada ezalaki te pwani bapesaki te eloko liboso ada azalaki nzambe nzambe azalaki nzambe kati na biloko nyonso ndenge azalaki moïse nzambe kati na ariete eza nzambe me bokonzi na ye otekanga lokola sau sau atekaki bokonzi epa aleki na egypte akonzi ya biloko materiel oteki bokonzi oka likolo ya pantalon na bameche na babiju bosala echange na biaye apesi bapantalon ya meche yaki ami na yo wana ozanga ntango na olingana kobuka église eva na malakisi ntango mona ereve église ampona ekokufa lelo mpo malama ntongo tobaki makasi sasa koye bango te mpo baki na malakisi ela moto eza nzambe moto ekobimisa moto ntango ye azobika kati na ye moto esali teta te me yo kati na yo moto ezobika te oza pio mpe moto te te oza na mwa lisumu no moko boye na mwa malamu no moko osalaka moto wana parti moko ya satana wana parti moko ya nzambe sikoyebisaka moto no ozobela lekende moto chante moto tochante bela moto lepe na tumbi na zix ekende wapi po oza mélange moto ebimaka muta sa mélange omide bakamota na bondeli muta sebe non oni bakamwaka nga ti lelo bakakoloba nanga te balobaka na mama atikaka ndenge po tokomi na docteur oyo niveau ya badocteur osukisa badocteur nyonso te babengai ni mama professeur grand pharmacien yatalaka nga te amen me nzambe atesa mote mayele ya bango esuka po bayekola amen ntango ozotambola kotosa liloba na nzambe emataka degre nde tozali awa toza na badegre ya kotambola na nzambe ya na badegre oyo ozomata ya lokola classe toza na badegre mpa na nzambe ya pe na badegre ya kondima nzambe akosala komekiso likambo te na niveau ya degre ya foi na yo degre ya kondima no ndenge ozondima ye ndenge ozozwela ye ndenge akozwela yo akosala noka ndenge ezosalela yo awa siko toyende classe cour makambo na lobi oyo tokopratike siko na kata tobimikaka kata tosi balabala abaki elema très dangereux odia bazokota makasi na pala bapense nampiaka omiolialeki angayo asufre yanza bite bayebi ngai nzambe te bakumisinga me makanisi na bango ekomi boleme epai na nga mitema na bango ekomi molili oyowadikama molili ese motema eza molili fokotilo oyaka boye oza intercesseur oza mpaka oza pasteur oza apôtre okufi okota lola te batiki oza mpona organisation locale mpona église locale église locale mais ya nzambe otala église locale otala église anniversaire na otala molimo église oyo azotala obengama mwana na ye c'est l'esprit yakuna bie te molimo na nzambe abande kotambola kati ya badeo nzambe aza molimo mpe ekoki na basambeli na ye basambe na molimo boye te oyi kuna ebandi azaki molimo nzambe aza molimo
mpe ekoki na basambeli na ye ete basambela asambela ye na molimo mpe na solo. amen. Oh, dans Job 32 le verset Job 8 le verset 32 balobi nini en réalité mutaza esprit Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. en réalité l'homme c'est l'esprit esprit que contacté par l'homme wapi Zokande kati na moto ezali nde molimo voilà ezali pema ya nkolo na nguya nyonso amen nde epesaka moto boyebi. bate molimo na nzambe abende kotambola biso nyonso toyi na kati ya molimo wana na bande créer biso te nandi kokende nano esika moto akozala bokonzi ya biloko nyonso andi okende biloko nde liboso babi na 3 nzambe alobaki oyisi kopesa baliki au commencement la parole nde nzambe alobaki ok tika ete pole ezala allo mpe pole ezalaki. c'est ça yo mpe oza nzambe ya moke okoya maladi olongwa kala parole abino ozali banzambe ya mike pourkui nzambe ya mike mpona peke tozalisa moto na elilingi na biso mpe bazala na bokonzi oyo nyama satana asala na elilingi na biso te asala satana mo bongo nzambe alobaki tika ete tosala bato na elilingi na biso oyoki na lolenge oyo biso tozali mpo ete bakonza bambisi ya ebale. Pardon? amen Amen. ntango asali babiloko wana tu satana azotala asali bazamba asali bibale asali banyama mais satana aza na pouvoir te ya kodomine nyama abenga nyama aza na pouvoir te ya kodomine abenga mbisi na mikolo ya suka ata tokokufa obanda kosola na mbisi boye mbisi balobaka ndenge yo olobaka ebale elobaka mpe ndenge yo olobaka furmi oyo bafuma nde batoyoka nde furmi alobaka furmi aloba mingi ya furmi azomapesa akoba furmi alobaka mingi na banyama to nyama afingaka mabe lokola soso ya mobali aza eloko tu ya asali na se na moi epemaka mpe elobaka pourkui mpo na kokumisa ye Amen. na biloko tu oyo akumisaka ye koleka bato koleka ta bato fleur bafleur makasa ezokumisa ye umela seko deuxième élément azokumisa ye bandeke wana seke abasenke okaso mungu ba somaka ba mungu ba yoka na bakatre ka nako yoka ode kwa nani kwa bonde ya bakatre na kwa mingi so ko tsela a katre ba ndio kota oto a senke bango bakumisaka nzambe ya kosakana te bakamaka te osala biso malamu osalelaka te elia zwa lokumu osali biso opesa so elamba na biso ya libela oyo tochangeaka bilamba toluka bilamba kochange te alleluya beta non jésus maboye amen yo na place okumisa nzambe me yo ovanda obandaka te koyima mpo na nzambe mpo na biloko ya mokinga na zwi te bana na bondela jamani koyima mpo na nzambe me nyama azokumisa ringo tika kolala nyama azokumisa mokeli na ye me asali lokola ye te me asali lokola ye amen Amen. osimika bien amen makambo oyo avanda bana mari na kotuna mwa question na otala banani bakalibi bakoko abine bane liloba ezalaki liloba na soki ezalaki nzambe liloba ebandeki wapi ya mwana 3
abata koma na 3 na 2 nde molimo na nzambe kotambola molimo na nzambe ngo lelo eza nde nzambe eto sa venir so asalaki mosiko na molimo na ye babi kuna na Genèse 2 taka basisi kokila biloko nyonso tu mutaki mutasuka na biloko to asalaki mutazaki mutasuka soki batasuka na Genèse 2 et verset 7 toki batasuka Yahweh asalaki moto uta na putulu na mabele. voilà donc ye ndenge azali a molimo mpo molimo ekosimba eloko te molimo akokota awa yango bandoko ta babimaka na nzoto abi na nzoto molimo akokota awa okopesa ntoki ekoloka ndeni aza esprit azokota partout akokota ata na libanga akokota ata na mire na nzete epuis molimo aza na vitese moko impossible eloko eza na vitese lokola molimo eza te nape soki aitame moko ya moke moto ya moto atala sukani ovandi wana tala place bilambano ezali tala chambre na yo moni chambre na yo oso okomi deja bilamba na yo omoni yango amen exercice moko ya moke ka ndenge ovandi yango moto moto amoni chambre na ye bilamba na yo omoi place ezali est-ce qu'il y a quelque chose en bon que ezali oyeka mo deja oso okomi vitesse ya ndenge wana obe wandoki bafungwaka après wana poto aza trop sensible mo lalima ntango olalaka ye nda bima ntango ozolotaka na ya ndenge akufaka te abelaka te amen Amen. me azaka na bilamba aliaka alataka te ka ndenge nzoto aliaka nzoto alataka ye mpe aliaka alataka amen yango siko ndenge bakotaka sikoyo na bandako na biso bao bakotaka te na porte ndoki akota soki akota na mire te akoti nde na likolo atoro ntango bango bapumbwaka na butu bamonaka bandako tu oyo to ebondelaka te molili polele nde bakitaka balonaka bamaladi lo buza na ye wana koma yango sili amen Amen. tosala moto elingi na biso sikoyo mabele asala yango forme asala yango mama ekeko alambi atie potopoto alambi amisali ndenge ye azali ana matoi kolala te ana monoko ana mino ana makolo ape na sexe aka molimo aka na sexe te non ana sexe adi oza molimo oza na sexe te o sexe ezali na nzoto non okuna lo sexe eza te nani so sexe te bande bulu kaka mais non enseignement amen ntango asisi kosala ya asalaki ata valeur ya 3 mètres bino kotanga 3 mètres kozala ndenge asali ata valeur ya 3 mètres wana asalaki mwasi te ata azalaki toza moto elonge na biso ata azalaki kati na ye yo mwasi ozali kati na ada kati na ada bana bazalaki elle est très profonde si on nous a enseigné le bourrique du monde entier ni a ni o au monde tu peux en apporter dans le baptême de Jésus yama to talinga bien sûr pour papa za ande tala kiti na ndenge tu na zala umona na ndenge ezaka yeme amen omoja la te akawa ayo yakama bo pilote au tanga au tuna te oka atanga na ba sex kwa azana wa bana kota koka
Satana, a ta face à esprit. Ça la face à esprit. Ange tu vas ça esprit. Bani on ne peut pas na ba ki esprit. Erwo ba limu erwo ba ba ko. Ba kende na. Yeso ma ba kenda na. Kama bi ko ba ba ko. Uti wa. Ko ko te ndege. Akomaki na zuwa aza lokola nzambe kwa nzambe apeke makoki nyonso apusasi ya kokela ya kokeli mais sa nzambe apimeke eloko moko apembe souffle asala souffle asala moto aopesa kwa souffle eza nde ye moko nzambe apesa ye apesa ye Amen. est-ce que vous comprenez tozokende malamu tozoka makambo oyo moto ezoka makambo molimo na yo si makanisi to ebimi ezokatisa ndako makambo to epana okoyoka tokone amen balobi nini pasike nzoto ayoki me molimo ayoki te esi molimo ayoki otuna te direki te okomprendre soki oyaki distrait po ozalaki wana te aza très rapide ezozozongai na ndako na yo ozala na promese moko boye ozomela makanisi na yo wala kati yo otalanga boye mais sobimai na makasi otanga me ozokatisa mobali na yo okatisa ndako na yo me ozotanga oza na kati église me ya mibale ozotanga me ezobana osala lokoloba osimeki trésor asala lokolo otie nzambe alobi tobongola mitema poso po ezaka mateya mosusu pasa te epesaka pomo ezanga nkulu ezanga bayaola kwa bisolo forme azokotisa bato fo mpe bato baza kolala nzambe alobi tobongola mitema mpo bokonzi ya likolo ezoya amen nalobi bolamuka ko est ce que bozokanga bien amen 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 oyo sikoyo esprit eyo wana ntango atie moye ekomi ezwi mpo poke eza na elenge osakala te ntango ebendi eboye yo oloba lisusu okosikobla amen tala yesu azoya tolongola makanisi mabe na kati ya mitema na biso tolongola kofinga tolongola kotonga tolongola bakanda bazuwa parce que soki oumei na kanda na zuwa soki mokolo liwe ekozwa yo bien-aimé okokota na bokonzi ya likolo te okende directement na fe amen alléluia alléluia zonga lisusu est ce que bozolandanga bien amen sikoyo yebisanga sikoyo moke alobela te bokonzi ya likolo nzambe aza koya ese ayoki omoni koma na biso la diable ntango priere kosila kongia okoyi makasi ayaka na biso wamvute to te oyoka makambo te mpo kopesa bomoi akofatike yo amen des choses oraisonne makambo ya libanda to ya nzoto tolala po amen amen bataki nini bataki nini ateyaki ateyinela tuni bateyaki alobaki nini ateyaki papa alobaki nini teme ezalaki nini do teme bateyika lelo obosani teme bateyika lelo abeli na ndenge na kokola koma atala 10 ans eboson amen emwana kozala kaka na ba songi bilobalo amen na koyoka
17 abi kondima yuti na koyoka ba version kotanga kango mais mama na ba version ça vous te prêt ya kota na pratique nde zate ambuya paso misala oyoki no bien ah papa taka ba version ile so répéter oyo mona bible so tanga force na go pratique na go ocha na misala ngo saka pratique bana tongo ke osukoli osongi olami biloko simolie pratique wana moi vi na oti musala osukoli olami biloko olie omoni eza vie oliaka mikolo nyonso boye te nana nga lalaka nzala bolia mikolo nyonso ntango bima okende kolia mofufu na yo okape poko tomaineka ona ya poko olia omilimo me tanabaki omoni otie pratique ya kokata fufu na nyama to na pondu na ndundu olie zote makasi mais okosala pratique te ya molimo Bon. omudaliaka siko parole oyo eza nzoto te amen Amen. tokei boyi kondima euti na koyoka pe koyoka euti na liloba na Kristo. siko soki oyoki awa te place malédiction ebandi Chapitre 10. mekanga pareil 17. soki okoki koyoka parole wala bikondimiti na wapi na koyoka lingana oyo bino bino trésor ntango boyi koyoka yoka réponse ntango yo ozoyoka te na lingala facile alobi yoka eloko ekoyela boye kondima eutaka na maloba oyo toyokaka voilà mpe maloba oyo toyokaka eutaka na liloba na Kristo. amen Amen. ebandeki lilo amen Amen. nde liloba laki nzoto ninga kosi verset 13 est-ce que vous comprenez ninga bien est-ce que vous ganga pamba vous comprenez est-ce que vous battu ça vous comprendre mais tout le monde vous comprendre la muka vous comprendre ata mo moté na bino ensuite bobo teya ndenge ya teya kazoganga bobonga motema mais il fait ça la vie ndenge oliaka na tongo olando medicine na biloko oke musala to bana tongo lelo kote oyo kotosaka osaka osaka nzota sanialia ote il faut savoir makasi liloba na nzambe koma vie ndenge oliaka mikolo nyonso molimo na yo mpe eliaka mikolo nyonso bondeli alikuwa déjeuner au bibi amen na popo bondeli avant uti usaku nosenge merci obondeli oui oh prière ya lokola uti kolia simomelaka nini ma olie te simonini ma prière eza lokola mai mais eloko epesa force na kati ya libiluta za makasi c'est biloko boye te biloko wana sikoyo yango nde parole biloko ya molimo yango wana ntango oti na pratique allié ntango oti na pratique te donc allié te banda lendi ti yo komonana na église kaka dimanche kobazosikoma bondelere banda lendi ti dimanche sec nzote kozali lokola boliaka te lokola bolimo aliaka te yango oza baeboso ata bapeti verset ocomprendre te po aliaka te aza na avantage mika nzoto mpo na nzoto ameli ti ameli mwapoka na lipa akei kuna mosapa kuta mwapoka alie oni azolesa mais nzo molimo ntango azolia ame apoka na lipa aolia aosala mosala molimo azolia molimo ndenge wana ekokola lolenge nini ndenge oliaka na nzoto fo ndenge molimo palia uze ozwi bible owa kolia yesu ozala uze atakoke otaki ata 3 verset to 4 verset
ebimaka te yo lokolo oye lelo mardi omonana kaka leso dimanche jeudi kutu koya te tramoka mpona makambo ya nzoto baraison eboso okwa kokepa ata bozwa te abi kondibuti na koyoka kokola moto ezodépendre na koyoka kolia molimo eza na koyoka bango ntango ozokotia na pratique nde kolia aliki 6 wana na yaka tozomona na kona na Deutéronome 30 le verset 14 Deutéronome 30 le verset 12 à 14 Deutéronome 18 le verset 22 à 23 et le yoka kolia ya molimo tokeke papa bozenga te yango ezali na lola te ete oloba ete nani akonetwa na lola mpo na biso mpe koya na yango epai na biso ete toyoka yango mpe totosa yango. 14 kasi liloba ezali na yo penepene mingi yango ezali na monoko na yo mpe na motema na yo boyo okoki kosala yango. 12 à l'Obibou. 14 à l'Obibou. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Romains 10 verset 8. C'est ça. Ok, tu suis Kondimanaka. Donc, tu as temps à biso. Malaki makambo ko isa en chair. Ka makambo wana na tour na biso sikoyo. Israël en esprit, aye na Romains 10 verset 8. boye elobaka penza nini Elobiete. liloba ezali penepene na yo ezali kati na monoko na yo mpe kati na motema na yo liloba yango nde ezali liloba ya kondima Voilà. mpe yango nde tozali kotatola Voilà. soki otatoli na monoko na yo Tika kuna bini. alobi awa bo nzambi kondima oyo ekomonisa moto na boyengebene ezali na motema. Ok wapi? Songa na kondima elilingi. Nazo travailler, nazo elilingi, nazo Nouveau Testament. amen Amen. Ok. Now zo te kondima na kala na kondima na sika. Ezo na ngani na ok. Amen. Ana zwi kondima na kala o ba bi ka loi. Na loi elobi nini? Ta Israël na nzoto o le bazali. Makamanda ko bisa bango. Ino to zali Israël en esprit, na ko peso peso za Israël en esprit, ta na koya na Jean. Ta Israël na molimo. Amen. Surtout abana na Abraham te. Makambo ya pona bana na Abraham. Surtout pona Jésus. Amen. Amen. N'importe ya bana Abraham Jésus azalaki te. Kuna zalika kala nazali la parole. Kuna tanga Abraham yaki Yahweh. Amen. Amen. Yahweh ki kolakisa te. Kene zango nazali azali atininga na kolisa. Nazalaki pe nazali pe na kozala. Oyi una kondimana kabisa Moïse. Natali to pas na Rome na Hébreu 8. Hébreu 13 verset 8. Abi azali lelo lobi libela na libela. Ok lo. Baba kisi bazo ka makambo ya loi. Pour pe yo ntango ya grâce. Amen. amen Amen. Ko mi balete ke loko ka mo. Loi et grâce. Oh, loi, et que ça ici va bomio. Et n'a pardon te. Grâce, il n'a pardon, n'endira le sang. Amen. 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 Yes. Et loko ndama zone de paille na yo. Pa yo kayo, otambwa na yo. Biloka kolia. Abili lo meza pene na yo, ko sela kote. Kuna passer à 4. Oyo ka dora ça.
bible kaka yo moko na journée wana bana kotanga bana kofuta azolia mais po atonda makambo otangi wana otao na misa nde yango wana otambwa na nzambe. Amen. alobi boye yango ezali na lola te 14 kasi liloba ezali na yo penepene mingi yango ezali na monoko na yo mpe na motema na yo boyi okoki kosala ye. Amen. opambola matolakela mamabe na kati na yango mibale wana 15 alobi tala natie liboso na yo lelo bomoi mpe malamu yango liloba mpe malamu mpe kufa mpe elakeli mpe mabe. Amen. soki mabe yango na elakeli mabe abina tiete liboso na yo yokoyo kufa to bomo te tika malobo ezala lokola epano na bomoi ntango tosi yango nde bomoi na yo lela kekofini ntango songi kaka na telefone okodaka telefone bible otanga otolesa molimo nzala kaka so na telefone ayuti bokomana otaba filma bababoko okona télévision distraction ozwa tante ya kotanga makoki ete bomoi nde yango soki makambo oyo otangi yango otia na misala aza na place olisusu te bana na yo na mwana otosa Jésus. Oh, Jésus c'est la parole. Yoka makambo yozo mona otika makambo Jésus ose. Mwana na kende akota midigo ya barok. Jaka ba rosha baka. Ola bachika anje mona bangwa. Moko. Et comme la tour à moi à la côte, on a vu jamais au côté. Yo, on a ange, moi, un ange à Zanayo. Yo, moi, sur côté, au mieux, ça m'a comme. Au côté, on t'a dit non. Abi, j'ai le côté. Baninga dia qui baninga tu vas zukis. Yes, tu es pas côté, pas de pekis. Tu dis qui mené. Jamais au côté. Na yo yoka kopona yakona nzambe esika azali anja simba ye anja batela ye azwa eloko te yango wana anja we kuna mwena makambo ezali moi il a comme ça. Amen. Malédiction
so boy te. Now te so place malédiction zo bani. Siko na ke pona le petit. Tant on tamba sali Adam. Moi ça va dire la carte la réveil. Donc dans Genèse 2 verset 7. Ye 7 à à 9. Yawe Nzambe asalaki moto uta na putulu na mabele, afulaki pemba na bomoi na madusu ya zolo na ye. Oyoki. Pe moto akomaki ekelamu ya bomoi. Akomaki Ekelamu na bomoi. Nzambe na kati na biloko mibalo asali, ala besoin nzoto te. Nzoto azaka kanali ya belu. Tokei Yawe Nzambe alonaki elanga moko kati na Eden na ngambo na est, achaki moto oyo akelaki kati na yango. Yawe Nzambe abimisaki uta na mabele banzete ya lolenge nyonso. Zwelanga 9. Naza na 9. Zwa 10. 10. Ebele Zwa 9. ebale moko Zwa 9. Yawe Nzambe abimisaki uta na mabele banzete ya lolenge nyonso oyo ezalaki kitoko mpo na kotala mpe elengi mpo na kolia. Atiaki mpe nzete na bomoi kati na kati ya elanga. Lisusu atiaki nzete na koyeba malamu mpe mabe. Amen. Amen. Okay. Na kati la kati ba nzete mi. Atie nzete mibale. Ya malamu na ya malamu wana nde ye moko. Ya mabe malamu oyo yo yebi malamu na mabe nde Satan. Les versets 12 à 15. Ézéchiel 28, verset 2. Ézéchiel 28, les versets 12. 12. 15. 12 à l'eau. Tu me combats. Je vais faire une malédiction. Fils de l'homme, prononce une complète sur les rois de Tyr. Je recommence au nom de Jésus. Okay. Fils de l'homme prononce une complète sur les rois de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Et bandi penda so wanga na pesa na 4-4. Mais so otanga ma ebali Ézéchiel 28 1. Ti na 19. Ezokanga. Ba na Ézéchiel 28 1 à 3. Si mon joli ngai. Ah nda mazo expliquer Ézéchiel. Ah nda mazo expliquer prophétesse et prophète nani. Mosako Ézéchiel. Ndenga salaki, ndenga salaki. Ninga anaga toboka tu. Otua Moïse. Amemi Moïse a dit que c'était mokili bandaka yi. 40 jours osaka na. Moïse a kolia nzala pesa. Avant de kana yi. Ndobe tendeka bandaka mokili na yi. Ono mona ka jeunesse wana. Moïse nde mutu azwa lisolo. Amen. Abi boye kokanga ngo te. Nde akomeli yango na mabanga. Amen. Okay. alingala lobiko liloba na Yawe ebimelaki ngai mwana na moto lobela mokonzi na tulo ete Yona Satan. Oyi kombo apesi tulu.
futur. Kolo yawe alobi boye ete zambi motema na yo ezali na lolendo okelo ka kote bwaka ki péché liboso abi motema na ye yo motema eza na lolendo te te loko pete kita lolendo mzela soko la tela mbolo wana motema ka yo mutu to aza na lolendo wana soki alati eloko to alati eloko ya chere il va na se présenter kati na ye lole Amen. yo ndenge ovanda eloko ezali soki osungaka wakana omonaka mwa cungulu duki osungaka ba kotalo na ndako eloko ekomi lelo basala nzambe yo mpe ndenge ovandi aona kosa lolendo wana nde ekomi siko malédiction so eza kati okaka omaka yo mpe osili fana oka yo mpe kosala malédiction première malédiction ezalaki pasa yende nzela alobi nini alobi boye toka na français À l'Obiboui. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. nakobete oti poto amona lokola soki mboka nini ayosaka na bato nyonso towa aminaka mai ya milani andiokola mini échange yo botamaka oyelaka olia biloka me ikiloni ekochange oti poto na bandeko na nakoloka bana nalia nakolokola mwa mosana janine enozala mwa ngobo taka biloko na biloko poto na biloko il y a des gens qui ont prié. Orgueil ni eza kati na yo. Na eloko nini ememi na orgueil. Kitoko poza kitoko. Poza munene toza na ko. Toba na famille ya moya. To poleta kabila. Pour rejeter. Ndaba tiko musika. Ondaba zoka ba aime. Bata komikitisa eki bato na ngai bakomikitisa abina mukana des chroniques 7 le verset 14 abina ele 14 alobi boye alobi boye soko bato na ngai oyo babengami na kombo na ngai bamikitisi basambeli baluki elongi na ngai abinini soki bato na ngai oyo babengami na kombo na ngai bamikitisi basambeli baluki elongi na ngai mpe bapesi mokongo na banzela na bango ya mabe ngai nakoyoka bango uta na likolo nakolimbisa masumu na bango mpe nakobikisa mokili na bango. 2 Chroniques 7, 14 à l'Obiboui. Fils de Manassé, Si mon peuple
okama fransango ya solo soki bato na ngai baoyo babiangami na nkombo na ngai bato oyo babengami na nkombo na nga bakomikitisa bato nyonso babengami na nkombo ya jésus oyo babengami na nkombo lokola mwana nzambe lokola basali na nzambe esinya liboso epa na bango bakomikitisa bakomiki yo okolaka omikitisa oyebi nga nasungaka yo nga naselaka yo osakalanga yokobalanga mpenza biso bato na nga babengami na nkombo ya soyo otomboyi na liboso osukaki nde obeti nango ntango ya liboso kuna mosala babuki mbila ndako na mosala osala te orgeza adiaka oyo bambuma na ye si bato na babengami na nkombo na ngai bakomikitisa mpe bakobondela bakobonde mpe bakoluka elongi na ngai mpe bakomikongola na nzela na mabe na bango boyi nakoyoka kuna na likolo mpe nakolimbisa masumu na bango yo ekuba yo ozoyoka ye te abiko ndiuti nakoyoka koyoka nde loba na nzambe kuma yo ozoyoka ye te me yo ozolinga sala posa na yo etaki oyo boyi koyoka ye alors bato tu bayokaka ye te ye mpe ayokaka bango te proverbe 28 de verset français azwi lingala alobi nini ye ya kolongwa litoi nti akoka moke kote ata libondeli na ye mpe ekozela moto oyo akangi matoi na ye mpo na koyeba koyoka mopeko libondeli na ye ekokoma nkele na miso na nzambe. Merci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Dis que une malédiction. On est comme à l'ipam, on est comme une malédiction. On est comme une lili mbalamoko. Lumière que koufi. Il y a un signe de l'okadiboshi. Orgueil ni aux obus. Qui tombe aux anayango. Aux anamzo Thomas qui tombe au Kusayo. Aujourd'hui, quand on dit qu'on t'a dit que tu m'as cambo, ça est là-bas. Ça t'a fait orgueil. Aujourd'hui, quand on dit qu'on t'a dit que tu m'as cambo, ça est là-bas. Mais j'ai qu'à binini. Simbaki tam chronique des 14. Ezekiel a lobby boy. Amen. Peut-être me prier ici.